voilà, bienvenue chez PM Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez partout en travers dans le monde. PM Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre prince Molato. J'espère bien, vous me toujours Kolanda émission Oyo, vous l'embâtez, vous likez massivement, vous l'anda toujours, parce que sans bino, maïe l'été. Donc nalobaka ande nalobaka donc so bino te en tout cas tozate donc vous continuez ko liker vous continuez ko liker vraiment Mama Justesse Bonganga en direct de l'Amérique, continuez ko liker partout dans le monde entier bozolanda émission Nabino, en tout cas vous continuez ko liker et sans oublier Nabo Sanité Madame Betty Molato. Salut à toi et équipe technique nanga na kopesa mbote na équipe technique nanga yi na liboso nanga naza na à la caméra tozana Raoul Adobe et à la régie finale tozana Jancy Masiala. Et sans plus tarder, aujourd'hui naza na plaisir ya trop. Oui bien que la fois passée na yamba ki pasteur Jean-Claude Basakumuna et bana poto baleli papa Jean-Claude Basakumuna babengi balobi non zongisa biso papa Jean-Claude Basakumuna. Bon bino mo boyebi tosalaka posa na bino donc so bosengi tozo obligé à kosala. En tout cas j'espère bien lelo sans plus tarder na ko présenter bino invité na ngai lelo papa Jean-Claude Basakumuna. Bonjour papa. Bonjour Prince Molato. Vraiment. En tout cas, les lots sous tout le monde une émission à Bisso. PM Show. En tout cas, show na show. Ah oui, il y toujours chaud. Il y a chaud, ne tombera jamais. Boni ba santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Vraiment. Boni nandaku, boni mama, boni makambunyo. Ouais, nandaku malamu izali, maman madope kimia makasi, vraiment mes salutations en passant. Na mama mado oyo aza moko ya eteni ya nzoto nanga. Salut à toi maman Mado, motema ya papa Jean-Claude. Salut à toi, vraiment. En tout cas papa lelo nazana moi ba question na ko poser. Ba question na poser ka ya ngai te. So na poser ba question batu basengaka. Batu basengaka ba question wana balobelaka. Toyebi ke papa na biso aza pasteur et aza docteur. Mais les autres lobela plus côté médecine. To lobela mingi côté ya makambuya. Donc to lobela belé plus côté ya kimunganga. Papa meka pe ko ebisa biso bana poto ba poser nga question moko babi papa Jean-Claude alobela makambo belé alobela makambo ko lia à propos ya ba constipation, à propos ya makambo belé. Et les lots mona na monde entier batu belé bazobela ba maladie ezo déranger batu mingi eza ba crise cardiaque, ba estomac, ba diabète et to éviter suite to bandana to songa no mom ke to bandana na maladie ya ba tension na ba estomac ba maladie wana nini sala ki ba maladie wana eya na banzoto ba tu zaka au juste ezaka nini. Bon, merci pour la question. Mais à ce que je sache, vous avez moi pas spotoko dans bas détails belé pour nous expliquer mais tout le bela essentiel. Ba maladie oh ils a quoi affecter ba tension soit hypertension, to hypotension, ba gastrite c'est ça maladie moko to classifier na ba maladie psychosomatique. Psycho c'est-à-dire ce sont des maladies liées à notre comportement. Et par rapport il y a ba comportement là tout ça pe na ba bizaleli ya kolia. Et kolia pesa moko ba facteur oizo favoriser ba maladie wana. Hein? Entre autres ndeng toloba ki mikoleleki, il faut ko éviter kolia mungwa mingi, kolia sukali mingi, kolia ba graisse mingi, eza po biloko wana nyo somi sa tout énumérer, eza biloko eza ko nuire na ba santé na biso à la longue. Surtout na domaine wana ba hypertension. Tant que vous avez biloko eza surtout na ba cholestérol ebelé, ba graisse ebelé,
et okende longer ba paroi vasculaire. Tango longer ba paroi vasculaire et bandi ko créer résistance périphérique. Alors bandi ko tinda siko motema a travailler mingi. Or que ce motema comme ko travailler mingi yango nde tozobenga hypertension. Et tango ba graisse comme ebele okomona signe mutu akomi na signe tobenga même dyspnée d'effort, hein. Donc ce ko tamboli moi muke o mati moi ngomba allez comprendre, hein, ya ba langage plus kodo to ko bimisa te okomona kaka mutu mbala moko ameli pema pe atoki mbala moko yeba ke motema zo a déjà affecté, il faut qu'on ait à disposition qu'on contrôler régime alimentaire, mon exercice physique pour na ko éviter que mayo na passe koleka. Vraiment, merci beaucoup, Papa Jean-Claude Bassakoumuna. Bana poto, j'espère bien bozo yoka bozo landa, Maman Nadège Molato, sans oublier na bosaniote bambote mingi pona yo. Papa Jean-Claude, eza na maman moko azana poto, Maman Alima. Maman Alima abengaki biso depuis Amérique, alobi totu na yo oyebisa biso biloko nini oyo eza naturel. Biloko nini oyo eza naturel oyo moto akoki kolia pour que santé ezala normale. Ok, biloko oyo eza naturel eza ebele, entre autres toza na ba fruits, tozali na ba ndunda oyo batie ba parce qu'il y a des organismes génétiquement modifiés. Mais pas na biso ya penza technologie eza avancée te. Awa na mboka na biso Congo démocratique tona ba biloko eza trop naturel ko kosunga biso pour na santé pe ko batela biso. Toza na bandunda, tozali na gombo o to bengi dongo dongo, tozali na bandakala, tozali na ba bipiatu. Et Dieu merci parce que même les États-Unis biloko tozo tanga soko lungo zango ke pa mama yuyu en direct des États-Unis, moi si munene, moi si ambongo ya mayele o azo sunga biso to lia bio okokuta na epe ako orienté pe okokuta na okozwa biloko yo eza utile pour na santé na yo. Donc ezali bandakala, ezali ba chenille ndenge tozoloba, ezana ba protéines moko naturel, ezana ba glucides naturel, ba lipides naturel eux ko nuire na santé ya mutu te, eza pe na ba sel minéral. Donc ce que vous avez biloko wana en tout cas vous avez une alimentation complète. Vous avez bambwengi, vous avez bafumba, vous avez fibres alimentaires et même que protéger biso pour na ko sala ba constipation ebele. Vraiment, merci beaucoup. Si koto lobela pour la constipation. Constipation ba te belé balé la constipation. Mais na l'hôpital to ka ba docteur ba minga ngamsu ba lobarake. Constipation ceux qui ont constipé pendant 3 jours et comme une infection. Mais éviter, il y a tant que munganga, au kolobani na propos elokwana. Bon, donc tozoloba pour mutu normal. Bakosa biso na ba propos monsieur so moi si wana penza so kotali kitoko na ye neti akota ka toilette, c'était une expression moko pona komika ko inverser ba valeur. Mutu normal, il faut akota na toilette au moins 3 fois. Pour éliminer les déchets. Mais ceux qui osent éliminer les déchets, c'est le moi si oyo azolamba na cuisine na ye. Et na kati ya cuisine azana poubelle. Tangu azana poubelle na kati ya cuisine, so poubelle est tondi, azo vide yango te. Ce que ça crée maintenant dans la poubelle, ekobenga banzinzi, ekobenga bangungi, ekobenga na ba solo, eko indisposé bato. Et ce que le même na cuisine eko bimati na salon. Donc, on a la possibilité de bika na ndaku ezate pour vider poubelle na été. C'est la même chose avec la constipation. Cette constipation déjà est oumeli mingi na nzoto amutu est comme trop fatal. Par exemple, esika o salité vendiso kamati salité au tiango na caro. 2 jours ou 3 jours après ce que longo la salité wana etika ba plaque moko boy. Ba plaque wana biso to benga ba plaque amycoïde. Or que plaque amycoïde se vend dans l'intestin et comme ko empêcher absorption et c'est la normale. Donc à ceux qui absorption so c'est la mal sous normal tem to comme déjà un problème ya ko alimenter nzoto na ye. Voilà pourquoi constipation est le kwa mabe et à part ça ce sont biloko to lia kandeng to lobi na poubelle tango bandi ko dégager ko bota banyama. Et
na kati ya libumu ntango ekoproduire bactérie, hein? Bactérie wana ezosécrete batoxine. Batoxine wana yango nde sikoyo ekoememela biso mpasi na nzoto. Omona moto mosusu asalaka baexema, moto mosusu azosola ne boye azodégage bamauvaise haleine. Donc c'est lié na baconstipation wana ovandisi salite oyo esengelaki ebima mpo place ya salite ezali tube digestif te. Place ya salite ezali nde na toilette, place oyo babongisa oyo tobongisa mpona kokenda kodepose badeshe wana, comme ça tube digestif ezala libre po esala mosala nango normalement. Donc bandeko balobaka yango baza tokoki kopesa bango tort te. Ntango ozo retenir sel plusieurs fois, et ça va te créer aussi des problèmes ya santé na ndenge ma sécurité. Mais je voudrais faire aussi l'exception. Ezana batu mususu bana bakao tobenga badoliko colon, hein? Donc azana grosseur pe molai ya intestin eleki makasi koleka molai moko normal. Et tant il y a transit wana aussi, ça doit prendre plusieurs temps, à ne pas confondre avec la constipation. Parce que wana tant oyo salité za ko transiter lokola intestin za molai to munene mingi koleka ezo landela parcours wana. Alors ça doit prendre aussi plus beaucoup de temps. Et batouana pe faut baser un régime alimentaire moko approprié pour éviter vraiment que celle wana est traîné na colon, hein? Colon yango des tubes digestifs, hein? Intestin minene yango de tobenga colon. Voilà ce qui n'a me poussé pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, Papa Jean-Claude Bassakoumuna. J'espère que balandi à la grande découverte boza koyoka boza ko sepela bozo zo ba réponse na ba question na bino nyonso. Et to lobela sikoyo to zonga mwa muke. Nangi to zonga sima mwa muke. To zongi skona to solano sko tant que pasteur. Papa Jean-Claude oza pasteur. To zomona na internet makambo belé ezoleka à propos ya ba pasteur. To bandaki kolanda compétition na biso majabu, tomoni pasteur na biso Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai bazoyo kanate. To ebité ba weli nini vraie vérité vraiment ezoyo banate. Et tant que pasteur conseil en matière ya conflit kat na discipola, ça a été déjà prévu, hein? Christ Alexa ebiso ndenge nini soki makambo zo simba te tokoko bongisa. Apesa bagarre de fou. Alobi soki yona muninga boyokani te luka muninga bobongisa. Soki ayoki te boluki une deuxième personne. Et soki simbika te boluki une troisième. Soki simbite bomemiango na lingomba nde lingomba okata makambo. Moi je crois que na nyonso ezolobama ezalango prévu ka na makomi. Si y a un problème, eza likambu ya ko se laisser emporter te, mais eza likambu ya ko lukaka ko trouver solution. Pourtant Christ azweb sabiso déjà ne to ko traiter ba conflit, c'est-à-dire ayebaki ke makambu ko zanga kate tout au long ya exercice musalo tozo sala. To sabiso ke tangu to kutana kana mokili, soki to bengami pona ko sangana, ko tombola musala mais diable ayaka pe pona koluka kopanza. Même bana la grande découverte ndenge tozali boye soki toyebi ko cha makambo na mulongo te ekozala pasi po te toke liboso po diable akolinga to émerger te. Yango il faut respecter plusieurs principes oyo ezosenga ke tozala près même à traiter ba conflit. Yango na coup de chapeau na mama Nadège Molato oyo vraiment azo permettre biso to kutana na ba cadre oyo toko wakobimso toza nango pe kopesa na batoli ndenge pa pesa biso batoli ya kitoko na to lande mikolo ala biso sur recette moko ya gombo. Gombo eza dongo ekoki ko combattre même ba constipation, ekoki ko faciliter même ba digestion, ekoki ko bundisa lisusu o to bengi diabète. Donc maman Nadège Molato coup de chapeau vraiment oza likolo makasi tozoyeba même ndenge tokoki ko situer te mais to singaka okende musika. Maman Nadège Molato, en tout cas félicitations. Yo moko yo kinenge pai azoloba pona yo. En tout cas kolembate na musala na yo ozo sala ya ba recette na yo. En tout cas vraiment pai to komi na suka ya émission na biso. Toko
okoki koloba nini na balandi ya la grande découverte TV? Nazosenga penza na balandi na biso baestime na biso oyo tolingi basabone balike po ete esala bien biso toza mpona bango bango mpe baza mpona biso soki bango bazokota te eza mpe mpasi mpo tosala mosala biso tozosala mosala mpona bango coup de chapeau na bandeko ya grande découverte et puis sans oublier mama yuyu oyo asalela biso eloko ya bien na États-Unis ouais peut-être tokoki kozwa babiloko oyo eza bio tokima baconstipation tokima bamaladi ya système cardiovasculaire kutana na mama yuyu akosala ba bien mwasi munene mpe mwasi ya mbongo vraiment bandeko grande découverte yango nde ezali nyonso. Mama yuyu coup de chapeau mama yuyu, vraiment mosala kitoko balandi ya la grande découverte baza ya kosepela. En tout cas, merci beaucoup. Merci na balandi nyonso, ba nyonso balandaki biso, balandaki émission na biso et sans oublier na beau sanité mon vieux docteur Nabiso Venanga Gibson naibike Dubaï bazozela yo les 30 wana ekoningana. Mon vieux coup de chapeau, salut à toi. Merci beaucoup na balandi nyonso et bon continuer ko liker massivement, bon liker, bon s'abonner. En tout cas vraiment beaucoup à la décité. Merci beaucoup, à la prochaine.